Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi émission ezwi na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzambe tata eingela oma bota mabino tokofungola basango na biso na affaire catholique oyo bongo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo alobi bongo esengeli akanga bayi catholique pambate bayi catholique bazali bongo complice bango bazalaki na Christian Balanga pe ezali na bandeko mususu o bazali ba rescapé ya catholique bango pe balobaki pe mwana mboka Koko Jina oyo yepe na video na ye etambolaki pe bandeko bayike bayebaki la komo benga balobi ete mwana mboka Koko Jina azali bongo komolo ba clarté azali bongo komolo ba bilobela pambate akoki kutu kotanga ba be cardinal Ambongo te pambate cardinal Ambongo ba mokutanaka na Christian ezalaka wana tango cardinal Ambongo azali bongo na kati ya makamola bango bayi katoliko wala kuna bazalaki kuna komotalaka makamatali mboka bisika wana babandaki bongo komo solola nde Christian ayaka ezalaka bongo na 2017 soki na mo bosanité ezali bongo biloko bia kala wana kutu Ambongo akomaki nano cardinalité na yango tolingi to solola pamba te eko pesa bongo mbonge bato bayike balobi ete cardinal Ambongo tango akedaki bongo epa ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo tata mokonzi mo ekolo ya République démocratique du Congo nde na bokutani bwa bango moto oyo bazalaki na yepe azali soki mondele moko ya nido bazali ko accuser église catholique lokola complice na coup d'état théâtral oyo euti bongo komosalamela biso maboke ngalema na yango bandeko tolingi bongo tokosolola pamba te esengeli tolobalaka bosolo pe bosolo esikola biso nde tina ya chaîne na bino ya Libération Océan du Congo papa nanga petelo tosolala na likambo yango na video ya be Shole Kabuya l'homme puissant. Je suis avec désolation tout ce qui s'écrit, se raconte dans les réseaux sociaux contre l'église catholique autour de cette histoire. Je commencerai par dire qu'on nous lance, on jette les pierres que sur un fruit mûr. Donc ça c'est déjà à considérer. Mais j'aimerais me résumer à rassurer les fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté autour de tout cela. J'ai retenu trois choses. Il y a une photo dans laquelle on retrouve monsieur Christian Malanga entre Monseigneur Utembi, président de la Senko, et Monseigneur Ambongo, alors vice-président de la Senko. Donc, avoir le décor de la photo, c'était probablement en 2017, lors de leur plaidoyer, pendant que le président Kabila était encore président de la République. Et soyez rassurés, ni avant la photo, ni après la photo, personne de ces deux évêques n'a eu un contact personnel avec M. Christian Malanga. Deux, il y a des gens de mauvaise foi qui présentent le chargé d'affaires de l'Annonciature, Monseigneur Andri, qui avait accompagné son éminence le cardinal Ambongo auprès du chef de l'État, avec un des assaillants, un de peau blanche qui a été dans le groupe de ceux qui ont attaqué l'honorable Vital Kamerhe et le palais du Plèbe. Il s'agit de deux personnes différentes. D'ailleurs, au moment où s'est passé ces événements à Kinshasa, Monseigneur Andri, qui avait accompagné son éminence le cardinal chez le président, était avec moi à Kananga. Donc il n'a pas la faculté de la bilocation. En troisième lieu, il y a une vidéo où on parle de Monseigneur Wakumba qui raconte ce que vous avez entendu là. Après recherche, il s'agit d'un abbé incardiné au diocèse de Lissala qui vit comme un électron libre en Italie. Donc c'est quelqu'un qui combine les choses, qui n'honore pas l'Église catholique et quelqu'un dont le dossier est traité au niveau de la hiérarchie de l'Église à cause de son comportement.
Et personne, ni son évêque, ni le prêtre de son diocèse, ni les gens, personne ne sait comment il a eu le titre de Monseigneur. Dans l'église catholique, c'est pas comme dans d'autres églises où on se réveille le matin, on se donne le titre de bishop ou archibishop. Ça ne se passe pas comme ça. Donc là, ça ne va pas. Alors, il n'engage pas l'église catholique. Et d'ailleurs, un prêtre qui parle d'un état de Saint-Pierre et Paul, mais il a oublié toute sa théologie. Donc, cet ordre de Saint-Pierre et Paul, tout ce que aller sur le net, ça ne se retrouve nulle part dans la liste des ordres de Saint-Siège. Donc, tout est fausseté, fausseté, fausseté. Ce sont des gens de mauvaise foi. Je ne sais pas pourquoi ils en veulent à l'église catholique. C'est pour ça que je dis on ne jette des pierres que sur un fruit mûr. bolandila bokebi bobo mesano tolobaka awa ezalaka esiko to sensibilisaka to conscientisaka to salaka bongo éveil patriotique awa to zalaka bongo ba kongomani awa to panzaka to sasaka to tangaka nyama na kombo la epamba te bosolo ezali bongo bokabwanite esenge to loba bosolo la tela kosunga ekolo wa biso mwana mère de Brino na Autriche prompt rétablissement na yo Elik Makanaki prisonnier de Jésus na Autriche bande kolangai bolandi wana abeshele asemboli bino makambo nyonso o mazali komo salama likambo ya mwana mboka Christian balobi asali awa 6 mois na République démocratique du Congo balobi il semblerait ba vidéo ebimi bazalaka pe na carrière na bango minier oyo bapesa bango balobi mwana mboka Christian azali kosola na gouvernement en place oyo basalaki bongo ezali politique au théâtre oyo ezali kosalama na est ya République démocratique du Congo bande kolangai tondima soki video wana ezali oyo basoldat la biso balobaki ete tolongoli sokoto tokobunda te po bitumba ya Congo ezali bongo politiko kabuya soki ezali na régime ko otela biso sera na moni bino bosali repli nini kuna abokimi nini mokonzi na ngai bezate ya yo moko yebika katala kaka degré traitant azoti de biso to kende mission aza ba arme d'appui azana gouvernement na biso za mabe mama gouvernement na basali nini mwana mboka basali nini abie sa kota ki déjà banda lobby déjà na moi ba okitya biso ba bombe kite zonga ekende wapi synonyme ya kobeta mongunda ne laksi ya bokitya ba bombe zonga le bongo batigre batomboki tigre fatigue boyenini tigre fatigue boyenini biso depuis lobby na butwa bituma mboka biso la politique bituma da politique tigre namoni bolembi boye pona nini tigre nini omoni kuno lembi boye masadu ya tie biso katikati ça ne va pas beti biso yoka kuna tigre namoni ona na mikumba boye otiki diverse ke wapi dala na no politique ya Congo master omoni te soda gouvernement na market na mutu batigre balembi boye pona nini tigre tiki defense jona nga o na moni ole kelinga nini tigre nini na moni ole kelinga commandant sawa tokende baninga bakombe kelinga na vie moi ça nango dena mbuma moto eleki ya ke bakuna tigre babaye bulo tigre zongi na ye banze bolantila bokebi wala basoda la biso na front bande kolanga tondimela bango to toboya soldats ali apolitique mais soldats loba bo politiser l'armée nyonso ezali na mboka la biso République démocratique du Congo ekomi bobele politiko kasi nga nayebi na kati ya politiko moto wana oyo azali kosala politiko ezali moto andimi kokufa mpona ekolo pamba te moto wana akodéfendre intérêt territorial akodéfendre bavaleur nyonso ekolo aye moto wana atelemi po ete abundela nkita na ye abundela bandelo ya mboka mpe abundela population bwaye kasi naliki te ete moto oyo alingi kokoma politiko mana na ngana kunya dolanga mutu wana akoma lisuku koluka misolo na kati ya moto ya bato ye aye komosela bango politiko tondima ete politiko ezali bobelo kutande ba mama na biso ba banzai koloba biso kala kala ekipe pola te
tango bakomona mona misu kabuka bokobima babi yo politiko bwa yo ezali penza mabe. C'est que politiko ezali lokuta to politiko bakongomani bayebi yango te. Pamba te na utakala koyebisa bilo pela kotikaka te koloba ete. Bayi politiko wabiso ebotama la masano. Pamba te ezalaki bongo ba moi bato bazali babalela ba groupe la bango ya ba groupe la bango ya kosalaka ba association culturelle. Koto ba Kongo bayembi amunukanga, koto bangala bayembi bonyoma, koto ba Swahili bayembi biso boye. Pe à la hâte tango pasi eleki ya colonisation. Nde ba groupement wana culturel et bongwani ba parti politique. Pamba te lelo li parti politique o ezalaki créé par papa la biso Nzezalando o lazo pesa bala bango nyoso mbote bisikalo so bazali papi Nzezalando. Ba maman missionnaire na plus 32 la mboka nita babe il faut que moto po bakoko Lumumba. Parti la biso abako. E yaki ya kosala mosala nango kitoko. Papa Nzezalando apesa ki bongo kana commandement pa ya ndeko la Kasavubu. Ba mosala ki mosala pe tozoki lelo lipanda tomoni yango. Mais la tango la ba parti politique ezaki boni. Tomoni ba o ba moyo kala ki ezaki ya bako o epesa ki biso lipanda pe la parti lumumbiste. O yaki la mona mboka po ete abako ezaki bobele ya bakongo la bakongo. Na ngambo loso mibale peto eko zwa parti lumumbise oya sangisaki bato nyonso mo Kongo mo Swahili tetela yango ya fifaki makasi po ete ya yaki na kofungwama pole pola bato nyonso. Me boni bango babundaki etumba ya solo solo peto zwaki lipanda. Balobi to boy monyoko lia komo kata misapi bato bako sala misala makasi kozwa caoutchouc l'Équateur ko yala biloko. Ba patriarche bakufi pe batelemi. Batiki bampango boni batika ki richesse nini soki bazaki na motema ya lokoso pe ya mabe lokola bato bakambi oboko sala lelo mais bango pe balingaki bakufa te mais tolobi pete ke bino nyonso bokele kokufa po bango bakufaki mais to bundela ba valeur totonga mboka na biso lokola hymne ezali koloba ezala kitoko koleka ndenge ezalaki po ete bayiba melika batongaki yango mpe na kitoko bwa yango bodele bwa yango bosili kokoka mpe yango bokei na kokufa bakomine na bakomine ezwi badele na yango mpe ekomi kokufa mopepe ekopema malamu te inondation baespace vert ezali lisusu te. Bisika nyonso komi zindo zindo. Mais lelo mboka ezongi mabe koleka ta hymne. Tozali ko fournir ba effort pour la koluka indépendance et nouvel élan. To kende to tonge kolo abiso na lolenge ya bonsomi pe ya malamu to industrialiser mboka. Mais bino boende komo teka mboka po bozwa bokonzi moto nini obilo bozali mwana mboka Félix Antoine Tshilombo tango lala koyoka kandenge nini oloto kompongi nini tango komelo kolia oyoka ka boni est la République démocratique du Congo banda botia état de siège et bomi batu boni emeli batu boni bolongola pe état de siège ngo longola ngo boyoka ka soni koloba bolobaki pola kolongola bolongola kate tokomi lelo combien de mois l'état de siège Bunagane kenda l'état de siège Gome kwa un état de siège Bafizi kwa un état de siège Manono banini bandeko la biso ba wazalendo banda de fils du pays bayoki nkanda batelemi po babundela mboka bobomi bango Sika sika oyo eloko nini bozali kosala kati ya République démocratique du Congo. Tala pole yango na beshole alobi. Tala pole yango na zongiseli bilo ba soldat la biso. Peuple congolais. Nazali komo senga la bino. Si vraiment tolinge kolo ya biso. To bundela yango. Yanga mokonzi na Angleterre.